basambisi ekutu te po ezolia temps. Il fallait bakanga ye bakatele na prison avanda kuna. Po aza muntu abien te. Ose a Vital Kamerhe ngana moni biso soki toyibi na rompe bolobaka moyibi. Mais oyo asali boso bien en détournement pour la nini. Lorsque ayibi faut bien un voleur. Biso soki toyibi bien asoba miyibi o l'état ça musala na ye. Mais lorsque y a ayibi boso bien en détournement. Misimala kwa mtu mususu ba pese pourcentage na banque ne ba virer mbango na banque mais ya simbité. Donc azaibi intelligemment. De fois quand il peut intelligemment. Biso to yebi biso Kamerhe c'est un voleur. Ezande yende me se ba pignon so wana ancien voleur. Donc abanon le loté. Donc ancien voleur. Même Jamal wana, même Jamal c'est Jamal. Mais Jamal a sali 52 ans na Congo. A sali ba crime de terre makama mbongo. Donc ebanda le loté. Attends homme d'affaires. Depuis Kala. Bote papa. Bon, makambo elekaki lobby pour na Vital Kamerhe, c'est là esambeli ya Kamerhe. Procéding na ye na ndenge azolobela, so totali l'autre là Kamerhe aza na faute, mais azolinga ko défendre pour parce que baye que ye na sali mabe te. Mais aza na kati ya makambo oyo ezali wana fo asala tout abimisa mbongo oyo ya yibaki na oyo ya détournaki po parce que soki muyiba yibi mbongo baninga lo bakete ayibi bon bango batu bayibaka mbongo na gouvernement babenga ngo détournement pona nini to ana posa babiloko oyo esenga ke salama to mona be preuve babiloko to mona batonga to mona basote bute sila bambouteillage sila na nzela biso ba chauffeur to kemba kaka sera carburant yango baloba ke kita balongoli biso kaka 1200 kita biso transport na 400 francs ndeko na ngai yebisanga pa journaliste to suka wapi donc tozo vivre na kokoso tozo vivre na pasi to sengi ke gouvernement na biso atela biso makambo papa Kamerhe avanda wana abimsana bambongo ya yiba na suki wana bon mbote papa bon étant qu'un citoyen congolais na kotala boye na niveau justice ndenge ndeko na biso Masaro a défendre que eza buzoba aza ko s'impliquer lokola mutu moko aza au-dessus de la loi mais ndenge na tena justice ta batepelo na justice soko za des fautifs bongo na ça ba benga tena société na yibite oso na yibi na mona na société et tant que d'abord ba benga la justice ta ba reposer la question on doit savoir vivre manière et répondre avec ba journaliste aza ko intimider lokola et ba juge njoka état de droit c'est yaki na mboko donc biso na toza sima mibeko tant aza wana aloba oya yebi o ba tourner ba question réponse à répondre mbongo bango ba yibi eza ya bango te eza ya ba congolais eza pona bolamu eteki na kozonga pena boye nani ba ba soki Masaro ngo boye ala soki mwana ka ya neve ya Vital Kamerhe papa na Vital Kamerhe na mboko ya Congo apesi bisa bi de confiance na ndenge to préparer kina élection poto bongisa mboka to kasaki apetwa mi mais asele lo mo malunga te puis na songa lisusu tangu to zaka na triomphal na réunion na bango meeting na bango ba sala ki wana représenter botika na dosage ko ya tangu to ke mama kende tangu to sala ki to yaki réunion wana to yaki pour présenter biso quoi candidat unique nanga to sala ki wana biso peuple Congo to loko tande la Félix to yebaki makambo na bango Genève ko pour la Genève to yaki na route te to yaki uniquement et puis papa la ngata ba benga bango moko
Jean-Pierre Bemba azalaki na voyage. Moïse mpe azalaki na voyage. Oyo tozo basalaki wana. Vita baololaki ye. Babaki na ye kontrahi biso te. Non, Moïbi ne bani lelo te. Siko bango bala bani lelo te. Po ndenge baye kosala bani neti baniata ye po bakosile makambo ya yibi te. Tala masumu ne place bandaki. Baololaka ye. Soki lukuta bazongisi image wana bayoka peuple population eololaki ye. Mais ntango bango tu bayaki Félix ayaka na mte. Ntango tomoni ke bango na bango tosepelaki te tosoke kozwa Félix. Toye na ye meeting ebani makambo epesi topesi bango chance. Bake Genève babeti je kizengi. Yete. Bake Genève babeti je kizengi. Babimisi o bango ngoko bimisa. Popule biso bela kinya tosepelaki te. To revendiquer la nation tabi a retirer signature. Tant a retirer signature, ba retirer bala pas te. Félix abane ko retirer yé moko. Après ça to la ki simalo bilongo susu. Papa na soka caméra pe a retirer. Ba yo sala quoi ils ont. Ah papa na nga afuta mi be afuta pasi na ye. A ce qui sila biso mbongo na biso mboka. Alors pini ye. Ba pini ye. Bon trop c'est trop. Bon, il y a des droits et frapper pena. Félix Alobango. Mutogolia na ye soka bebisi na 8h akokende na ye tisuka na ngonga wana susi na biso za tomona. Bonjour papa. Bon, par rapport à procès les cas na remercier na ba juge na biso na le public. Baza ba jugement mayele mpo na mona ki lokola vital à l'accès lokola mayele mingi po biso tondo ko mitungisa makaka mais na ko mona tema tant la nango 3 fois na mona ka caméra kaka aso se trouver kaka na innocité na kaka innocent mais lobby na ko la na place na remercier ba juge na biso ba mayele donc akoki ko prouver te surtout deux personnes wana ministre ya budget tant alekaki yende ayiko niata ye bien ayami balé sur Masarol sisu ya kanisa ki azolo babilo mo a défendre cousin na nzoka yeko boma ye lisusu bien lisusu ya mibale lisusu o azali espère ya suivi ya makambo etali finance na budget nde ayeko pesa lisusu ayeko loba susu apesi éclaircissement ya bien vérité ya bien do bankuna baloba 57 ye mayeko ba 66 millions placement de et puis aza mayele na CP na type na makasi na mungu da mayele kolika vital puisque aboye ki vital dès le début place on peut en ne sengo na buto nga bi oh vital esila ko ine kaka na do bon na luam na akolonga te po luam boka la biso le baboye même au yibi $500 à pamba même $1000 à pamba ya bien public au kende 20 ans na travaux forcés deux abongo ah bien combattant dada mona mboka kitoko makasi ngai pona ngai na mingi aloba te namoni pena ke procédure to ke na justice koti na mboka soki to maintenir boye justice wana batosi mokonzi ya mboka na ndenge tozomona déjà boye c'est que les avantages pèsent pas pour le peuple congolais mais pour le mboka na biso ke liboso mais to resengi lisu na mokonzi ya mboka papa Antoine Félix Tshilombo Béton papa Kolembate Lenda papa kanga bango biso to kapenda ke oui bakanga na justice wana papa ngai na liloba ya koloba boye bakontinue so ya mboka badirige mboka que ce soit c'est qui que ce soit tina se bayebake justice oyo tokomi nango lelo mutu nyonso aza na mbeba na leta papa justice poursuivre ye eza mpona amida te mpona songolo te justice poursuivre mutu nyonso bakomisela message na maboko na yo Bon, il y a maman Amida vraiment pour nous en simbaté parce que
Amida asa mutu moko o déjà ayeba na ba makambu na ye mais nga naza vraiment na kati ya makambu ya monsieur Kamere banda na ebandeli ya procès ya monsieur Kamere ti na moment o tozo kena yango oyo banda ba juge bazo poser ba question Kamere atikali ko répondre ata na question moko te azo pesa seulement ba explication question ezalaka na réponse mais Kamere azo pesa kaka ba explication na ba explication azo pesa kaka ba explication na ba explication yango na biso tolingi toyeba est-ce que tant bazo poser question ezalaka explication ou bien ezalaka réponse parce que tant batuni 1 plus 1 il faut répondre 2 mais yo siko ozo pesa d'explication tala mutu boy eza ba réponse te o ba juge bazo sani bazo poser ba question yango na vraiment place wana ba telemela makasi apesa ka réponse comme il faut. Bon pona makamba kolonga te obiso tozo sala oyo ezali obiso tozo mona mais o ezali boso tozo zélande jusqu'à tel point ba juge bango ba kozwa précaution na décision na bango ndenge ba sambiseli pona ba témoin wana vraiment lokola ba ajouter ki ba témoin mususu to zela ba OP ba koya mais ba o ba yaki liboso na féliciter bango na vérité o bazo loba devant papa Kamere pe ayibi bantu bayiba kana mboko bakanga bango te ka bakangi Kamere nde muyibi ye pa yibi na tangu na yo pa yiba tangu na bango etali bango etroni soki bakotika ye bango so bakotika ye te bango etali biso te bonjour na intervention pour la masse nanga wenenga lobby avi batutu bayibaka bien sûr oyo bazwaka chance ya koyiba ntango mboka ezalaki na sitika malunga te babénéficie mema oyo bakwei na kokoso oyo état de droit ezo frappe toasu na makambo bango bayibi na projet na bango ya 100 jours ezalaki mpe na bien matériel ya mboka sikoya mokonzi ya mboka nde toza boye biso population toza na nsima na yo majorité na oyo yango parlement ya bien sénat ya bien yango oyo population donc soki oyo nyonso ayibi soko le bien tel yaka alendi bimbisa population. Maman elle avait mal parlé. Pourquoi? Parce que mariage a bon salama les 14, les 15, les 16. Nda zumbo onyo swana azui a viré na banque. Or cadeau na ye or mbongo o a viré na compte ya banque ezalaki le 4 février. Donc nyonso le biona eza lukuta. Masaro bon na mona ko flou alba bon pour ça légitime défense contre Ndeko na Kamere. Bon pour la suite à Kamere c'est un voleur exact que le lobo est bien c'est un voleur il faut pas kangaye les 11 to comme la procès 9h donc là banda 8h 9h prison avec 17 bakata te o boy na 20 ans de prison pour na ngai 20 ans de prison 20 ans mon talon la table mon côté o te 18 15 20 ans pour na nga Kamere mon pon na ngai ka ba utolo ba awa c'est que ezaka balingi ba compliquer biso kwa Masaro non pour Masaro pour na biso pour Masaro ezaboy Masaro ezayete ezale jamani nde a récompenser vite Kamere na kombo ya Mida mais siko atena kombo Masaro pour la nika Masaro ba pesa le pangu ya pesa kuma mutu musu ayebite no eza flou no eza ngo jamani nde apesi lupangu ne pa ya Soraya nde siko election na kombo ya Masaro pour na ba flouer kama bakamukaka Vital Kamere asali aibi intelligemment il faut pas quand intelligemment à tout oui c'est vrai ba pesa toi zo misawana izola sake asimi mbongote mais asali abisimona comme tout mususu ba pese pourcentage na banque ba virer mbongo na banque mais ya simbité donc azaibi intelligemment de fois quand intelligemment biso to ebi biso Kamere c'est un voleur ezande yende le seba ba pignon so wana ancien voleur donc banon les lotés donc ancien voleur même Jamal wana même Jamal
mais Jamal asali 52 ans na Congo asali ba crime de terre makama mbongo donc ebanda lelo te ata homme d'affaires depuis kala mais le coup la justice et ayiki nango muto la monga zaki te azo justice te na poche lelo sikoyo justice ya comme na esa musa ondenge batangela yango ba reconnaître yango. Oh, félicitations pour le chef de l'État. Ne peut apaiser justice place lango qu'il fallait. Pouvoir nango qu'il fallait. Le gars ça dictateur était à libérer justice. Donc féliciter yango était les droits ça musa nango c'est ça musa nango. Mais nous croyons pas que Vital Kamerhe a échappé. On a condamné plutôt Lingi Bongo pour ça depuis longtemps volé. Bon, pour na poster à Vital Kamerhe, ngana moni biso soki toyibi na rompe bolobaka moyibi. Mais oya sali boso bien en détournement pour la nine. Lorsque ayibi faut bien voler. Biso soki toyibi bien aso ba miyibi o l'état ça musala na ye. Mais lorsque ya ayibi boso bien en détournement on ngana loba justice ça musala pour la Vital Kamerhe. Est-ce que moi na chibe piana politique nini ayibi pour na concernant mboka oyo. Liloba nini ya koki koloba pour na mboka pe peuple yoka. O lele moi na vidé ya chibe piana akoma soki pareil secrétaire ya cabinet ya premier ministre ya président de la République du Congo. Est-ce que moi na wana za na conseil ya liloba koloba na gouvernement ya mboka RDC pour ngana na lobaka ya mwana. Bon, en premier lieu, Kamerhe aza muyibi munene. Azo sakana na bomengo na biso mboka. Bazo kango basombaka ba mapango, asombelaka basi na ye ba bijoux ya cher makambo ebele. Biso peuple congolais to souffrir. Naza nebela koloba te. Na oya salaki, le salaire du péché c'est la mort. Il faut foutre en haut. Il faut bakangaye papa, il faut bakangaye. Azongi sambongo wana l'état d'abord il faut saisir nanu bilo ba bien na yo wana za reconnu. Bateki ba récupérer mbongo wana. Batila biso ngata na social. Tana ofufu mukate ma gude komi mukebo et 200 francs. Biso peuple congolais to souffrir makasi. Elo na nga enda lobesaka boye so bakangi moyibi babengaki moyibi bakondanaka ye basambisaka ye bakondanaka ye siko Kamerhe ayibi po ani bobenga ngo détournement po ayibi aza moyibi atalo ayebo oyiba ayibi penanda ayibi mbongo wana bazongisa ngo sunga biso ya fashion ya propre ya aspect ya charisme. Wega la umva bitu binyanga kola naloba na lenga lobi na chilubu nalobi omoni Kamerhe ye il fallait ba condamner kaka basambisi kutu te po ezo liatan il fallait bakanga ye bakatele na prison avanda kuna poza muntu abien te yo ko sala makambo bongo tala ba congolais nde tozo kemba mais ye azwi mbongo akeko sala makambo na ye na bana na ye mwana na ye wana sala musala nini poza na mbona compte ebele boy Kamerhe aza muntu akokanga basambisi lisusu bakateleka ba ata 20 avanda na boloko. Ngai kunde na boye na bae Kamerhe makasi na eloko asali. Ya osala biso bongo ta ebela mbongo bongo akena ngo destination konye bana te zalata. Asa musala na ye apesa ye makambo na ye esengela zwa. Mona na ta Amida yona sambaki siko alongola chapeleo alata wana ava samba wana na baki na montre alongola ngo zela na lata lineta papa pona sana kanda alongola chapeleo wana ava samba alongoli chapele alongoli montre atika li vide boye kande na zabo ya lineta lata ngote mais abanda ko siko ko samba chapeleo neza ondira ezo amvute ba jiji wana ti alongo le ba Kamerhe baza pona boma biso to aposa mboka ebonga mboka ebonga ndeni soti muto so Kamerhe zo mbongo wana te mais soti muto de sila kala siko soti muto ti lelo zakara est-ce que ebi ke soti muto to mema ti na décembre ebi siko ta Félix ndani okwami ba virus yango yeye mbote baba papa wana eza biloko ya lukuta biloko baloba wana eza lukuta parce que
yes neti nevene aye wana abike no wana aza soki orphelin ndenge nini aza nevene aye pe lupango wana ye alobi asomba lupango wana et puis imaginer comment alobi Soraya ndenge nini ya ayebi Soraya bien ayebi Soraya bien et puis yende muto asombele lupango wana ngai namona biloko ya aventure batika biloko wana bakatela ye biso tozo kietela bana tangu de banyo kama so de muto embouteillage makolo zo beta makuna mbongo alie fo asanzango soka sanzango te fo bakatela ye parce que neti mutu juge akufi wana juge akufi après bino bozo bobisa kasi nini résultat ya autopsie bobombiango point babio fa ba déterminer ce qui s'agit si c'est poisson ya nini ba biloko azosala fo bakatela ye nde asibir peni na ye na suki wana. Bon kamera aza mutu moko bakoumisa ata procès yango te po makambo nyonso ezalaki na maboko na ye ye nde mutu azalaki na chef de l'état ntango batindi ye na justice etekalaki ye asali mbeba so mutu asali mbeba justice ezosala mosala nango kamera efale bakatela ye toza na état de droit fale akende asubir mpo baoyo bazolanda bayebaki so tosali boye bango nyonso biloko mwana na musala nini asalaka po azala na konte ya mbongo ebele boye biso tozosufrire na moto bazosambisa esi mokolo nini bakatele mbala moko ata lelo biloko oyo tolingi tomona yango bato nyonso bamona yango kamera azala na prison kuna papa nga aza mingi aloba te ata mila na prison po tobaye alembisi biso makasi tobaye